Tujata shedu shiri papi ninja shai wae Daitana kuningune papi ninja bai wame Namo Utengeta namo Ekome namo Gurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote, mingi na biso ba ebonga Maman Eliane Nitou. Pesi na ba mbote. Ba ebwe, ma vimpi, abarizelo bandeko na ngai, boni bandeko. Boni santé pour la muki bien. C'est votre deuxième maman Eliane Nitou. Nena ba toujours que kola kola mukeza habitude de te kola les volonté mais kola mukeza naka grâce à Nzambe. Ce kola mukina tongo kuti pe mabomo ekati na opesika Nzambe. Merci. Merci mingi na biso tu ba obolinga Maman Eliane Nitou, bo super Maman Eliane Nitou, obotaka Maman Eliane Nitou, oyo na pesi bino merci. Merci beaucoup pour la vie qui ba balinga ngai. Baza mingi baboya nga baza mwa muke. Mais lelo na ba balinga ngai te. Na ba bana motema likundo. Na ba motema okauka. Na ba bazana, na ba fanatique révolté. Na pesi bino bote. Na ba motema bolo. Na ba motema likundo. Na ba motema likunya. Na ba motema keto. Na ba motema okauka. Na ba fanatique révolté.
ya bino yango wana bozo ya lokalo ya bino yango wana napesi bino mbote. Merci na ba o juste bolinga mama Eliane bosse mama Eliane dit. Merci na ba o bengaka ngai oyo bosepelaka na makambo oyo nga nasalaka. Napesi bino merci bandeko na ngai. Merci na ba o bolinga nga botala penza makambo na nga à la lettre. Napesi bino vraiment merci. Na cette émission moko o na lobaki na bino ete ndeko moko ya mwasi aza kolobaki ya botala ndeko na biso ya mobali na kombo ya Fally Ipupa ki abota na eba na ba jumeaux pare bazara ba triplé batikala ba jumeaux aza na posa Fally a reconnaître bana wana kasi lelo tokosola makambo ngo metozana na kati ya cuisine na ba ke mwasi nzungu ata tokomi kokenda na banalise na yeko rassurer bandeko bolinga maman Eliane nitu. Oui, ngapi na komi kosala banalise, c'est normal parce que bino ba oyo concept na biso eza aya propre pour le mariage. Kotalisa Moussa maman Eliane nitu eza musala ya mateya naza koteya ba conseil on donne ce qu'on a oyo ngana za ngwa mukenza mapesanga yonga pe na pesa bino makambo ya kolamba ya mto sala Eliane nitu TV. Mais mingi omona bino bozo zape bozo linga mingi makambo ya ba futilité bolinga ba analyse yonga ipe na habite na fungoli shana ngokomi munene ermo to kena oya kolamba ermo pe to kena oya banalise ndio mwa psanga mama Eliane ngali ngakona makambo yo zo défendre Fally Ipupa wana za mission mondain avant za mission mondain azali ekela mo ya nzambe ndenge biso tozana mai na makina na nzoto ndenge yepe azana ngo futu ba peke nzambe aboya ka mutu mokote ezala mama mo aza ko déclarer boye na boye ye to ko ele émission à part mais to so na makambo mususu c'est important nyongo alibumu eleki nyongo ya kolata. Boyebi ke tokuta na kanabino na wenza Noisiel kuna epai wapi ndeko na nga ya mwasi mama Odile ana stand. So ke na wenza Noisiel stand ya muto azali africaine ezaka ka moko chez mama Odile. So koza na posa ya kolia malamu bandeko ya solo ya musuto leka ba bloko oyo eza ba surgelé o nini dongo basi ba surgelé ki yango déjà ba congelé ki yango o bite kuteko. De temps en temps ça arrive, y a pas de problème. Mais là maintenant, ce qu'on lit habite pour ya frère. Nenge bomoni bite kute kuboye bandeko o ezabite kute kubotala ya bana mboka. Biso ba congolais to mesana kolia ba bio. To mesana kolia malamu. Bandunda oyo mutekolisa biso. Babite kuteko oyo kolisa biso ba pondo ekolisa biso ba matembele kolisa biso bangai ekolisa biso mama ozotala ngai yebaka pe na kozwa soin ya ndaku kolesa ndaku malamu ba mama ya solo kovanda tina 2h du matin ozaka na ba live ko situ kotozo ka bazo finga wana nde kote ba mama ba osepela non na le poto balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Maman so baza éducation malamu okumona ndako pezo kende malamu. Mais lelo ko yoka na ba live modèle ba mama ba ko finga baninga na bango. Oka mwasi akofinga ndeko mwasi. Olobi oyo penza za mwasi ndako sasa moninga na eboye ba mama bo moto na biso to che yango wapi. Tango na koloba boye bolingi boye te. So boka kote mafinga mbangu siko tangu muto vandaka ofingi mutu na live ofingi avant olala ozupe osambeli nzambe osali masumu na conscience na yo avant kolala osambeli po lali yango bible bina biso ke nzambe ayoka ka losambo ya bato masumu te po eloko oza kosala na ame conscience na yo oyebi ke eloko na osala mabe ofingi mama moninga ofingi mama bato ofingi ozu papa moko chena ofingi apo osambeli makelele na matoi ya nzambe ya lokola mbongo bibende makelele bele kasi valeur mokie wana na kotalisa bino so nko lia bitekutuke bwa kitoko kende na wenza Noisiel pa mama Odile tozala kabongo mercredi vendredi dimanche. Mercredi, on se de 13h à 19h. Vendredi, peu pareil.
dimanche bandaka de 7h à 13h kende kosomba biloko ya bio olambela bana na ndako olambela papa na ndako oyo eza bongo bitekuteku oyo eza bongo bilolo oyo eza bongo bilolo nde bomoni boye oyo eza bongo oignon blanc matungulu ekangama na ndembi na biso boye ntongo etani nzambe alamusi biso na makasi bavanda tia likolo libanda na bima na sa boye nakosala na devoir na ngai ya bomama devoir ya bomwasi elakisi ete nakolamba nanu mpo na kobima ndenge naza tout à l'heure mais nakolamba nanu avana bima na lambi na servir oyo yanga molongani apres ava koservir ye nde nakokosala nini nakoki kobima avana lala na saisonnaki déjà oyo ezali bongo bomoni mbisi poisson eza déjà très bien assaisonné mwasi alalaka na programme na mutu soki nzambe alamusi na makasi osali makambo ndenge olingelaki oyo eza déjà mbisi très bien assaisonné mbisi na ngai yango oyo na assaisonné yango déjà na assaisonné mbisi oyo mpe soki olingi osomba yango kaka wana na wenza noisière ekuta mbisi ya frais eza kaka wana na nsima mama odile nde epai mbisi oyo ezali apart mbisi naza bongo na oyo tobengi poulet fumé na ngai yango oyo ngai nalambaka eloko moko te parce que oyebi te soki ozoservir kaka mosusu papa asepe na oyo to asepe na oyo te au moins azwa eloko ya kolia wana bongo naza na poisson awa naza na poulet fumé naza mpe na bitekuteku ntango na kosala poisson nasali poulet fumé nazwi biloko nyonso oyo natie na mesa nde na servir mokanda mama bolandaka mateya ya malamu bokota mpenza na bafutilité te lokola bajeune fille bamama okomona mama mokolo ovandi oza kofinga moningo ofingi ozwi mpe motu otia na mbeto olali oyo oke mpe komitala na miroir yo moko na comportement osali ya likambo babengi nano mafinga okamati mpe osambeli nzambe mpe ayoki losambo na yo soki biso bamama mibimba toza na comportement ya kofinga ebongo bana oyo toboti soki bafingi tokoloba nini ndenge nalekisika ebitekuteko oyo ya biloko euti na eza koteka makumbolo mpa mama odile na bana nanu makambo ya kolamba nsima nango ntango bozotala awa bozomona ndenge nini akendaki wenze koteka mpe kosala nini koya na bitekuteku koya na mbisi koya na biloko nyonso tu bomoni ntango natie boye mbisi na moto tokemba na moko tosala nini tokoti na wenza noisière tokoya kovanda eza ndeko yebisanga mama eliane émission nosala yango na français mpo na bango batogole so babenina bayoka sala yango na lingala ndenge mobifo ekopimante tiango sauce otiango ai otiango matungulu otiango na poivron tokenda yango na lingala nde tokendaka nango okenda yango na français wana basi bayoki siko tokenda yango na ndenge nini na lingala mpo tomanyola yango mpenza yango wana so bosisi kotala oyo ntango bomona ngai na ye na nsima elakisi ete tozwa nano kosona likambo wana oyo balobi ete mama naza koreklame ke fali mpo batikela ye bana mapasa tokosolola yango bino bozalaka basi bosangisaka bana basi malamu mwasi malamu akati ya ndako asangisaka bana sikoyo bandeko na bakongolais bana oyo beninoise aye na bango baa na 23 ans mais soki otali momona 40 ans mosusu 35 sikoyo mama ya ndako asangisa bango tia moninga mosapi ya malamu tokoloba boye ezaka malamu te biso oyo kaka ekweli biso ti na communauté beninoise azoreklame ke batika ye na bana sikoyo moto azoreklame atika baye na bana akomwa ndeko biso afali saza marié saza mosandako na bana aza nini bawana ayana bango ya kosangisa tokutana tout à l'heure ok tout à l'heure tokutana oh monsieur toi maman Odile yaka na maman le bien na 3 euros le bibonia maman le bien na 3 euros maman Kakolia t'as déjà pris d'accord maman donne merci beaucoup
Bon, vous allez passer prochainement? Oui, je ne suis pas ici. Hein? Ah, des passages. Ce n'est pas grave, maman. Azuka Razap, Abia Azuka maman. Voilà, maman. 5 €, 5 €. Ah. Vite goûter quoi si que koti ya boya bandeko hein. Vite goûter quoi si que ça. Nanine. Na bilolo. Maman. Ça c'est 5 €. Ça on doit peser maman. Ça on pèse hein. Lukombo. Lukombo viens. Mamie. Mamie aux appuis. Viens. Lukombo viens peser ici. Pèse ça, prends. Pèse ça. Pèse ça. Et on a besoin de combo. On a besoin de cap. S'il te plaît. Pèse, pèse. Les maman, vite. Lukombo, loaku. Lukombo. Loaku, on pèse vite. Maman dit, balance tu vois. Azwa, on a pesé. Azwa, légumes. Légumes, attention. Légumes, attention. Kitoko moite. Kitoko penza. Moi, il peut le bien allez. Moi, il est qui ma case. Bonjour, papa. Voilà. Oyo. Bilolo. Bilolo est très important pour la santé. Alors, il faut que liaka biloko ka ba bilolo boye. So la posa bilolo, comme tu me sate, oye ana oza noisette. O bo mona nga kala nga ye. Wayo chez maman odi na oza noisette. Bilolo yango. Oyo bilolo. Okokola ba bilolo boye apamba, otia ngo mbisi. Alors, mbisi pe okene mosika te, mbisi eza pe kaka. Tala mbisi. Mama, so sombi mbisi boye. Olambi wana kati ya bilolo mama. Mama e, olambi yango ata na mosaka. To olambi yango ata na nguba. Mama, nayebisi yo, bato bakata na misapi. Bato bakata na misapi nayebisi boye. Tala. Mbisi. Atala bilolo. Biteku. Ah, yango. Biteku. So sombi biteku na yo. Biteku na futa mbila ya kitoko ba mama. Wana biso baluba tola mabongo biteku na futa mbila. Lamba biteku chango mafuta mbila. Ozusu na mbisi obwaki na kadi. Ora sanima ozo maka. Ngebu aka matama. Ngebu si ngebu. Voilà. Voilà. Mama odili wana. Chef. Mama kita mona okala. Mama itazali. Ah, mais habitanga wisi. Yesa biso bela mukongo. Tanga wisi amalili. 4,52 €. Kitoko makasi. 4,50 €. Malili. Za kio. Voilà.
Piment. Ça c'est à qui? Ah oui, piment. Ma nièce est tellement bonne. Ça c'est votre secret. Non, s'il te plaît. Oh, ça tu le peux pour la carte. Ça c'est votre secret. Tiens d'abord, tiens là. C'est malin. C'est malin. Jana ça t'a. Maman ni ça ça. Attends moi mon voilà, donc dans le but que nous avons besoin de noisette pour hésiter, boya, nyonso ezali, surtout net de l'obilo rekoti et koti pendant à ça na tête, donc le koti vraiment mieux. Hein? C'est bon. 5 €. Voilà. Ah OK. Et quoi d'autre? Le rekoti pendant. Yango ya frais. Maman le balingala. Biteku yango. Bilolo. Ngai epai, mama eke na mama e. Voilà, mbisi pe ezali. Makaebo ezali, awa pa na biso nyonso. Ezali dans na wenza noisette ozalaka tout le dimanche, tout le mercredi et tout le vendredi. Dimanche to fungolaka de 7h à 13h, mercredi de 13h à 20h. Vendredi de 13h à 20h. Merci, mais on a bien déjà pour soutenir. On voit déjà ma client habituel. Ah, on a un noisien. Voilà qui s'appelle des commotions. On va éviter que maman dit la ça. Ah, non, on va éviter que on a besoin de kamato. On a besoin de bébé au cas où il y a ma congolais. Quoi on a fait Ezali. Nous surtout pas Ezali. Oh, ça n'a pas besoin que nous regardions musique. C'est normal. Ya pete. Oh, nous avons besoin ya ukende musika. Ukende musika te suka bana awa na wenda noiselle. Okuta nous voilà, merci na ba client habituel. Merci pour na ba futur client au boya ko. Comporter biso main forte au boya. On passe ça 1 franc. Yo pesi biso mbongo biso to pesio eloko ya ko lia ki. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kabisa kumuna nzamba nikashele bana betu bon siko kama tababizi. Vous voulez combien de